Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez très bien. Là, tu bandi vlog na biso lelo, donc vlogi. Comme vous avez déjà na banda ki suki ya kilisia, oui, na banda ki yango lobby et lelo sko na biki to continue. Suki na zo salela ezali suki ya kinki, de bozomona wana basuki ba afro oyo, yango nde nazo salela et nazo katango 3 fois, oui, non, 3 fois ou 4 fois si je ne me trompe pas. Je pense que c'est 3 fois. Oui, parce que dans l'ingiteke, ezala trop milai, donc bon, on a comme dans salango. Donc voilà, on a katango 3 fois comme dans lobby et avant qu'il y ait kangango, na kungumbango le sous pour nous en appuyer que suki nae ezala milai, donc pour aza bébé, ok? Donc wana ezala ki anniversaire à Kelisia, ok, ezala ki non anniversaire, ezala ki semaine anniversaire à Kelisia, azoko qui sa 2 ans. Donc voilà, on a kati suki comme nde bomoni wana et là tozo banda suki ezambala liboso na sala Kelisia suki avandi na kiti comme ça azolela te ma belle. Kelisia vraiment akoli azeso su bébé te akomi yaya Kelisia. Lol, donc voilà, on a des suki comme vous avez dans l'image, des osala, na des suki et na ngumbi, on peut na ngumba toujours suki comme ça, na che moko mulai et moko mukusi. Après on a na kobandasko ko kanga suki na ngai, na zo la cirque, nazo finate parce que azali bébé, ok? Ah ouais, azongi bébé. Ah on est sous yaya te, donc faut pas qu'on finisse parce que si on finit, ah, et comme c'est bambuma, et que ça la paie moi na suki mutu pasi, donc moi na kolala bien te. Donc vraiment na kanga on a finate, mais na on luka kina balusinde bozo mo na posuki ebima propre. Donc la kanga ki suki au moins miki, yango jakinga 2 jours pour le quoi comme dans le week semaine anniversaire na ye, dans que suki nous a amené les macacité. Donc le quoi pas ça bébé dans l'inga tena vandi c'est na silisa nyonso na que na sali ndambu après na kangia encore ndambu. Donc ça la kebisika au suki na ye et suki nde na kozosiko élastique na tie pour que suki na ngai efungwama te. Après on a kokata ba suki o za kebimi des autres, donc voilà, c'est comme ça que nde nazo sala suki na nga ma belle. Nazaki vraiment choqué comme on a ki Kelisia avandi atikelinga mutu na ye na sala suki pe nazo sala pe suki au problème ezate. Kilia na sali salade à fruits ayo la sabino comme ezali donc asala ki vraiment nice ngamo pe na meka ki vraiment yummy kila na koma mingi ko sala bloc na yemo ko na cuisine suka okinza la côte sali déjà 8 ans big boy déjà donc yaya baleki voilà on a toujours continuer toujours suki na biso on a Kelisia otala ka sanga Kilia like okay are you eating by yourself ngana rolia te. Donc voilà, le qu'on a ça la liboso, na tchaka o ezali, c'est comme gel, mais eza gel, eza wax. Donc eza wax à suki, et bien dara vraiment très bien que les gel, et kanga suki makasi, et na tche wax pour na esa la ke, suki nanga ebima sika. Au moins, suki ngenga liboso. Donc voilà. Et après, on a dit na suki nanga. So na tche wax wana te loko suki na misusu liboso za mikuse, misusu za milai, et ça là vraiment suki vraiment propreté. Mais so na tche wax wana mona ke monde suki penze bimi vraiment suki sika, et ça li ba moko propre. Donc ça vraiment bien pour utiliser on a suki ce ko kanga suki ce ko za professionnel te. Même ba professionnel na salon peut ba saler la kango. Donc voilà. Après on a comme d'habitude dans tout chat élastique pour que na
kata suki nanga so na tie élastique te na kengi kalizita efungola suki omona suki umela te comme kofungwama mais soki na tie élastique edaka nga ke suki efungwama te donc wana pa suki na biso ezokende vraiment bien tokomi presque na suka Kelisi azotala bino ka azofungoli bino miso otala bino na 6-7 na munene na tie na munoko mabe na minti mona longole 6-7 eza te na minti na tikili ka 6-7 na mama tikalaka na 6-7 as long ke ovandi na kiti ozoloba te ozoningana te ozotelema te problème eza te mela 6-7 na yo bisanga ngamoko na yebi makambo Yesu salelanga nazozela te yawe bato bayebisanga ngamoko na yebi makambo Yesu salelanga. Voilà ma belle, comme vous m'avez vraiment que suki na biso esili, que ça qui vraiment good girl, avant d'aki vraiment na kids a bougé et là nazo kata ba songa na lingi te ke ba songa ezala trop milai, trop minene, na lingi ke to na ko benda ngo nwani et ça la comme ba fleur likolo, donc na ko dimne yango na ko sala ngo ke ezala moya ya ko kita na se, donc voilà, botala nde vraiment le ngine bendani. Oh my god, et le vraiment bendani kitoko et bimi si même tene bimi vraiment joli. Donc voilà, nga linga mingi suki noir ça la bisoka wow, botande suki noir et bois qui kelisia et na bendi moi de nwani wana wow, aza vraiment pretty ya ki otanda kitalatala amuna ndenge sali le quoi kelisia na kitalatala il faut emoka milula. Ma belle, to continuer vidéo. Hello les belles dames, vous allez bien? Là non mais kablo ka kelisia pour na zoa photo lelo comme on dit aussi c'est qui suki lobby. Et le nom ça la mon studio na ndako le quoi aime ça la té na week-end toujours créer studio akanga photo na anniversaire na ya 2 ans parce que anniversaire na next week Wednesday l'autre le 27 anniversaire à Kelly César les 30 dans la semaine et mercredi et mercredi le quoi aime ça la tout ça na biso le côté mais on a posté parce que ça jour na ya ça na moi photo na bien son ça lango to bima week-end. Donc voilà, c'est ça que nous avons les photos lelo, le cas aime ça raté. Donc voilà, là nous avons le cordia, alia pour que vous allez bien en photo. C'est hello, tu m'as vidéo maman. Hello, t'es comme c'est. Aza peut bien te rime tout ça ma casse mais dans ce cas là quand tu m'as dit kaka mukie rime zongi ma casse donner ça pour ndako foza ka moto. Donc voilà, on a autre la muka, ala la que j'ai sokoli. Donc on a tout bon, c'est suki na bino, to la tissie na bino, to ça la photo na ensemble. Keke, you okay? Yeah. Good. Na lié c'est d'abord après nous zongi la bino, ok? Ton aime ça, aime c'est consommer les gâteaux, ya mon qui seulement. On a tout changé la vidéo, ya birthday na Kelly ça pour qui si 2 ans. Bah les belles dames. Nous avons basé bien. Donc pour toi même moi, on a tout posé kilo. Non rien qui dit mais Kelly ça pour si 2 ans, la Seigneur nous a merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci. I love you, maman. Ok, ma belle. Là, quand on y a son qui curtain oyo, rideau oyo, il y a un ici. Pour que ça, c'est bien le coin à background. Donc, aime ça tire biso. Comme vous avez vraiment moula iti na si na longoli, mais ça la manger. Donc, mais ça la manger, et ça quelque part ici. To longoli en pour que tout ça se passe au ça la studio na biso pour nous essayer de lancer la photo. Il y a Kélicia. MC hello. Hello. You okay? Yeah, et toi, ça va? I'm okay, yeah, I'm okay. Comme dans le lobby, ah ouais, tout ça là ballon. Aime ça pour la ballon. Dans la machine, on a souvent on a Shein et dans la petite on fout la ballon. Donc aime ça déjà sur la ballon. Kelly c'est pour toi qui peut même pas. Mais on va aller après.
Voilà, on a bon ça Kélissia. On a quand même un suki. Après, on va dire comme on a déjà soko, il peut déjà lire. Tout à l'heure, Zolo, ça va. On a dit que Zolo, ça va. Zolo, ça va. Non, ça y est, 3 noirs. La formule qui est en haut, parce que moi, qui est trop serré. Sur la formule qui est là bien. Et là, non, ça les va noirs. Donc, on a sali baby hair comme vous avez vu. On a sali sucre comme ça. Et on a moins spray. Donc, on a sali 3 noirs comme vous avez vu. On a robe oyo. On a vu na H&M. Et on a robe oyo. On a vu na Ticket Max. Donc, voilà. On a Ticket Max. On a tous les deux. On a sur photo. Donc on a Ticket Max. Ticket Max, on a pris 20 livres dans Ticket Max. On a écouté ce qui est pour Kai. On a 4 p tag. Il y a 2 ans, 3 ans. Qui est stand up, stand up. On doit faire ça mon qui est. Comme ça, pour que les gens te pardon. Donc, comme dans le but que robot, ils ont 2 ans, 3 ans, les belles dames, pour qu'ils ici à l'ati, qui est ouais, trop chose. Et là, nous avons quelques chaussures au Bozomona, ils ont un go, nous avons 10 livres à la Ticket Max. Ah, regarde, this is cute. Et ils ont taille. Donc, c'est comme ça, dans ma colonne. Tout ce que l'on voulait collant, mais j'ai fait avec collant. Look at you, moi, bada. Hey, happy birthday to Keke. How old are you? 2. Kélissia Sophia. How old are you? Kélissia Sophia. How old are you? 2. 2. Keke. How old are you? 2. Hey, Kélissia. Hello, Sophia. Hello. Kélissia. Kélissia. Non, non la date. Kélissia ici. Ahodaina. Hey. Quelqu'un, non, non, non. Ma belle. Non, Sabine, c'est pas facile. Gâteau na somba qui a mouqué pour que ça c'est ma bougie, c'est ça. Mais ce n'est pas facile que ça la Kélissia photo. On a papa devait faire de make up studio. Mais ce n'est pas facile, hein. Hey, t'as pas comme Kélissia ça là. Kélissia, happy birthday. Non? Non, changer robe mususu et quand t'as seulement après c'est toi l'ingine sous ta kene. Eh, Kélissia ka lokwa ko isa ba gâteau ba les belles dames. Non. Robe mususu la tiangoyo. Hey. Atele maintenant total maman nga Kélissia linge sous Théo pa ke baba ke alingite. Apanza kaka. Keke ahodai. Kélissia ahodai. Alingine sous Théo ta makama comment ça là. Alembine caméra. Bravo! Voilà ma belle, on a toujours encore Simon en 2022. Tout à l'heure, on a maquillé ma Kélissia. Et là, on a fait la photoshoot. On a fait la photoshoot, on a fait 38 semaines. Ma belle, on a vraiment la ouverte, il y a push moi.
donc zemi kominga vraiment monene etango fi oyo mondela amonaki nga ayebisingaki moi kuta apesanga rendez-vous eza te kandi amonanga nde bandeki kotambola ayebisi nga mama oza na suki oza mpe na maquillage nakoki kosala kaka photoshoot no lelo mbala moko mpona esala te ke no orate photo ozonga ndako apona rendez-vous tosalaki napesa yo mwana abotami orate kosala photoshoot azalaki vraiment gentil na nga donc nakendaki mpona ozwa rendez-vous akosala photo mais tellement ke amonaki nga amoni libumu na nga amoni nde nazotambola azalaki vraiment fermé bandeki kobungisa studio na ye mais atiaki tous les côtés mpo asala nga photo donc merci beaucoup et zemi na nga ezalaka vraiment zemi moko vraiment minene nga zemi surtout zemi akelisia mais nga deja namemaka bana minene namemaka bana oyo bazalaka mipende namemaka bana oyo bazalaka matama donc voilà et là nakangaki photo na nga natikala na souvenir ya mwana na nga nakolobaki mama na nga sala photo na oza kopesa kotyaka na internet te mais sala photo na otikala na souvenir esalaka toujours bien ta lelo kelisia akokisi 2 ans et là ezalaki ta tozozonga sikoyo ndako mce kozwa biso tozongi ndako e kelisia awa aza na quelques semaines ma belle regardez bébé kelisia ndenge azalaki bébé donc awa aza nanu bébé na basemaine e awa ezalaki mokolo namemaki ye mpe na studio mponaki kosala na encore photo je pense que azalaki na ba 3 semaines comme ça parce que faut sala photo oyo ya bamaki oyo fo mwana azala na bébé kosala te ke soki mwana akoli mpo akoningana wana tosali photo ya kelisia azalaki vraiment good girl et là ezalaki ntango nakendaki na studio mpo ke basala ya ngai photo mpo na anniversaire ne ya inane azalaki mpe bien te mais photo na ye ebimaki vraiment jolie donc merci beaucoup na nde bozalaki na biso na ebandeli jusqu'à la fin j'espère que video oyo esepelisi yo kobosana te kozala abonné koaime video ekosala nga bien makasi bisous bye